Toujours constaté que ça fait un bail dans le cannabis. Les Congolais ont déploré que Nicolas Zoleka, le gouvernement Zakoleka, le président va changer, mais changement dans la population est ça aux alati. Bato baza on des années. Bato ba mon mais ça na ba cible moko bato ba ko remarquer que les années na classe il y a des Congolais moko ya ba politiciens bango be baza à la base ya peuple congolais. Baza à la base ya passe. Pourquoi Tolobi bango baza à la base ya passe parce que bato ba constater que bato wana depuis Mobutu ti lelo mingi bazaka na ba milieu politique mingi bazwaka ba poste mingi ba travaillera sur otali yende a émerger na ba famille na ba ndeko na ye. Parce que vous constatez que dans beaucoup de cas, dans beaucoup de temps, tout le monde qui est président est mabé bazalakati, bazalaki, dirigeant qui mboka oyo. Mais bazalaki ko diriger bango moko te mboka mabé. Pour tout le monde la plupart ceux qui balon mbote na bala monde entier mbote ba congolais mbote cher internaute na sepeli makasi ndenge tokutani lisusu lelo plaisir ezali yangai bon momesano ndenge ezalaka kaka biso na bino à travers magazine na biso soromonité et condimate toza déjà na pona kosolola masolo ya République démocratique du Congo surtout makambo etali actualité ou ezoleka na milieu politique na moment na gouvernement na kati ya population ba problème au quotidien tozokutana nango surtout na deuxième quinquennat ya mokonzi mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tala o ina fati ta na tanga bongo asiliki mbala moko yezaka nini yo na fati boyelaka nini boyelaka nini na fati to solola ba dossier ezali ebele to solola mais tikala on a remercier bato bazosala ke bozwa biso na bandako na bino tomoni Eli azawana na bilili Eli Ifa donc Eli Ifa dans Azawana et puis Junior Kapaya Erata jamais et puis pourquoi pas Refin qui sombe yaba Refin donc Bazawana grande équipe atindika kandenge zalaka pour na accompagner biso pour tout ça les bino musala obo pesi biso to bosane te Nicolette moi c'est à peine Azaki Bopandi donc toujours à sa énergie pour ma solo tout et qui est bien pasteur André Kobe depuis Arizona merci ndenge o lamusaki biso et sali biso kitoko et puis bozo la biso combien bozali ba patriote boza kolinga mboka na bino pe bozali kolandela makambo ezali koleka na mboka na biso na bike ezali na vidéo moko na habité ceux qui maman Yohan depuis Bruxelles nous t'ont contredire to maman Angèle ku mutu ako contredire ngai ba maman ya monde entier maman Laurence ya vela matumba kolesha bozali ba maman ebele bo sepela kite na oboteki komona bokechu wayambo a interviewé azui à pied levé Moïno Nzangi ministre na biso Ouazali ministre du gouvernement azui à son ici a enregistré a exposé ya ko expliquer makambu ya este makambo ba guerre et sali batebele pasi na bi ke sali batebele pasi na ebite ce ndeko mode devine ka yango wana parce que babilo kana bazaka so basali yango basengani bambongo après bomoni ba ekoleka ba ko finga ba ko critiquer mais c'est na se bana bato na bango o ba pesa bango ba information o ba solo la kana bango baza présenter mo ko banguna yango biso tolobaki ke komba oyo ndenge toyokela ngo na ndenge objectif nango ezalaki na otokoma komona bato ba osalela eza ndenge moko te kaka ndenge tokolobela bato yo pe ces années là ba ebisaki biso ki baza ko travailler pour na peuple mais totali lelo les analyses moko bref na ko pona sala na sungala to sungala biso na biso bato to lingana ka bazaka na bolingo ya Congo na ya ba Congolais toujours constater que ça fait un bail na mboka na biso ba Congolais belé bazo déplorer que Nicolas Zoleka ba gouvernement ça koleka ba président ba ko changer mais changement na kati ya population eza ozalati bato baza komona des années bato bamona nde wana mais eza na ba cible moko bato ba ko remarquer que ezali na classe ya ba Congolais moko ya ba politiciens bango be baza à la base ya peuple congolais baza à la base ya passe
Pourquoi tolobi bango baza à la base parce que bato ba constater que bato wana depuis Mobutu ti lelo mingi bazaka na ba milieu politique, mingi bazwaka ba poste, mingi ba travaillera sur otali yende a émerger na ba famille na ba ndeko na ye. Parce que beaucoup constater que dans beaucoup de cas, dans beaucoup de temps, tolobi te que ba président ya mabe bazalaka ti. Bazalaki ba dirigeaki mboka oyo. Mais bazaki ko diriger bango moko te mboka mabe. Po tomoni la plupart soki balongwe bato bazaki ba ministre na bango parce que président ko se multiplier bisika nyonso tout te yemo président azala partout pour exécuter makambo nyonso o esengi basalela bana mboka. Eza na ba attribution ba ministre ndenge ba ministre pe ba hiérarchie ezolanda na kuna tina se. Mais nous to constater eza na ba kombo ya bato moko boye ba politicien bango ba travailler depuis Mobutu surtout na tango Kabila awa eza na ba ministre moko to sali constat ye chaque gouvernement ya zako zala kaka nako ko tango Kabila mutu loko Rubero a renyaka fort na ministère moko boye do ba gouvernement to changer Rubero azala kaka ndenge pe to moni ye Kabila to kapela ministre mususu ye to moni depuis Kabila ti Tshisekedi ba gouvernement to changer ya zala kaka na gouvernement naza contre te mais nazo lobela tant ya zala kaka na batatu asali wana biloko ni échangeaka na kati ya population to na société to na coin ya bandeko ya mboka na ye côté ya zalaka nazo tanga par exemple le ministre Jean-Lucien Boussa wa portefeuille lelo aumelaka trop na ministère ya commerce extérieur depuis Kabila ezali lokwa ministère ne privé après na longo na moni ba pesa ngo mbalo gilet paloko mais il demeure toujours ministre dans chaque gouvernement yaka et banana régime ya Kabila et tina régime Tshisekedi il est toujours présent dans chaque gouvernement. Voilà batu oyo bazalaka ba bénéficiaire na mbongo ya Congo na oyo ba congolais basalaka mais petit peuple azalaka bénéficiaire penza te parce que batu wana bazana style na système batia en place tokoki ko changer même 50 présidents mais bango bana kozonga ba ministre bana kozonga na milieu politique bana kozala kaka et surtout qu'actuellement depuis Fatou Beto azo travailler ndenge banda bandi pouvoir na ba pouvoir mingi eza ya ba coalition ndenge ba travailler tantôt ba travailler na batu ya l'époque ndamba batu ala muka ba ya ka l'époque Moïse Katumbi ba ba composer du monde ba ministère tango moko bosiko iko mape lelo union sacrée ancien FCC PPRD baza autour na ye maintenant ba bazo bénéficier ba siège ya ba ministère na ba cabinet na bango baza ko tia banani baza ko tia bana ya ennemi oka ba ko combattre Tshisekedi moni ba récupérer mwana John Numbi ba tie koto moni ba récupérer mwana ya mutu moko bazana mutu FCC kuna ganga ka tourner ba tie na cabinet koto non bato ba solo la ba centrer naka comment voulez-vous que petit peuple a sentir changement parce que bango baza ko travailler un esprit à verrouiller tout ya ko kanga tout bato ba santake lo côté et la calcul na bango ba bi ce qui te fait échouer président oyo président na oya to ko récupérer sous capot biso bato to zalaka zalaka likolo nango babengisa baexpatrie baza ebele na mboka na biso baza na badomaine nyonso ya makambo etali société oyo bato bavivaka nango quotidien population evivaka nango quotidien baza na badomaine ya baimportation baza na badomaine ya transport baza na badomaine ya baimmobilier donc baza na badomaine ya biloko nyonso tozalaka nango le même politiciens sont dedans babengisa baexpatrie donc chinois, indien, bango baza ba protéger ka bango. Maintenant baza ko durcir. Baloni mikolo na kati ya petit peuple surtout na ciblé Kinshasa. Na habité sur na ba province, na ba ville musu bato banana. Façon na tuzo monen. Ba tu ba boti motema maba actuellement. Non non non, vous n'avez pas l'idée. Congolais. Ah, on dirait de surtout qui no ayinani nande konaye, vous n'avez pas l'idée. Ya ngo moni to baka. Bolingo ya Congo, na ba Congolais na kangi et chapitre wana parce que ezali miso pe moko photo landela ngo photo tchaka ngo ka bato mingi bani ko senga bibonga biso bazwi bibonga ya l'état ba ko salela peuple te ba ko salela bandeko na bango ba ko salela ba famille na bango ba ko salela nde ba camarades na bango oyo peuple faut bénéficier a bénéficier te yango bomoni je crois que bandeko mingi balandaki ministre na biso justice Constant Mutamba atako ba empoisonner nde to yoki azana poison na nzoto bato mingi ya cabinet ne bara ba poison na nzoto ezali banani et uti nanu na pareil judiciaire parce que ake ko attaquer kuna
bato bavanda na ba tribunal ba juge ba magistrat mais ba pour na kosala justice ba pour na ba kopa ba mbongo ko escroquer bato ba pango na bango kosala ba donc ko détourner na mbongo za destiné même na l'état yemoko on makambo ko mona na clair ndenge et plutôt que vendre kozala to vendre le changement ba okanga mutu boy biso tout toki ke mutu na balakisa ki a détourné ki mbongo à l'état ba tie na prison les mêmes mutu ko na ba magistrat na ba juge parce que président ya ko magistrat président ya ko magistrat toki kombo moko munene biso tout toki tobi a o mbalo vraiment état de droit ba kangi akei biso tozala surpris to moni mutu ndenge wana akomi libanda akomi ko chamuno nzoka ne mbongo ne mutu esala lokola ba magistrat na biso ndenge bazana to yebisa bino déjà na ba analyse musu to sala kala toloba na ba pays tout ya monde oyo justice ekendaka malamu oyo ba magistrat na ba juge bazali na ba greffier bazali pe na ba mboka wana oui corruption pe elaka bango mais est-ce que bango bazalaka payer un million comme salaire na bango ya fin du mois jamais bafutamaka ba million te bafutamaka million de dollars te na ba mboka na bango bazana ba salaire na bango déterminé normal mais corruption elaka bango peut-être un million mais comment ba résister ka sikoyo résister ka ndenge nini mais ya biso ya Congo awa nzambe tala lelo likambo yo ewutaki ka la justice o lelo tozana commandant ya ville ya Kinshasa ya la police asa suspendi ya brigade d'intervention rapide abaza suspendi na ba procureur mususu na ba greffier mususu ponani bakendaki kosala makambo na ndenga ba cop batali intérêt ya l'état te batali avantage bango mamimoni ka bango moko oyo batieli ya ye mbongo apesi ordre na pesi bapolisi do batali ka bango ale bokena kobimisa bato wana nzoka nde bato wana ezalaki bacorps diplomatique selo baconvention de Vienne bokobimisa bato ndenge wana te parce que l'état oyo bato wana bazali baza baétranger bazali bato basalaka na baambassade do bazali déjà bato moko donc l'état nano oyo bavandaka fa protéger bango mais biso bato na biso baaplika buzoba oyo tolobaka bato balati bilamba ya l'état balati bafonction ya l'état mais baye kosalela l'état te baye kosala baaffaire na bango privé lelo ekute bango chere bango ndima te amovanda boye eleki eloko wana or na ndenge ya l'état azalaki koganye mpe mbongo ne bien surtout l'opération ba moto commandant ville wana avi ba moto ya bato ebele pa bana ba moto ekota ngombe te niveau ba botola bato ba moto lelo ne tolo ba boye ba moto ebele na Kisasa donc à peu près 40% ya ba moto ezalaka ya ba policiers na ba soldats o ba botola petit peuple si mara ba zoba moko ya mike donc on sentir que bato ba po ba batela pena bato na biloko na bango te mais bango bayane ba rassonner bato bapesaka bato pasi siko bato wana bakendaka kolelaka na komba mokonzi ya mboka balelaka na komba mokonzi ya mboka et justice bango baaplikele bato balelaka na komba mokonzi ya mboka ere population kotala moto moko bayokaki komboni munene bakangi ye bato bakokaka quelques jours moto ngo akomi ne libanda akomi mpe kotondwa adondwama ete donc toza lokola toza sous complot ya bato moko boye complot ya bato moko bo bavandisa pena na badomaine tout balobi biso tozanda kofrene ka makambo biso tozo bloqué ka makambo actuellement nde tovandi boye dollar eza stable 28 000 stable dollar oyo tokomokende baye mwana ndambo mais bango bazaka ntongo soki etani amatisi biloko ntongo soki etani amatisi biloko soki otuni lelo azozala même référence akopesela soki motif amatisa biloko bazolinga koyeloba eloko babatiselaka biloko te bazaka bato moko bavandi motema mabe ebota bango envers bandeko na bango moko bakongole bangoka motema mabe ezokobota bango nzambe bolingo ya kongo na bakongole je crois que makambo oyo tolo bayekota na mito ya bato baza na matoi baza na misu bazoyoka baza na sagesse complet je pense que baza koyoka yango voilà plaisir biso tokoka ta tokabolaka biso na bino masolo ya boye donc tozali na makambo ebele oyo ezosenga fo échanger na mboka na biso bato ebele na mboka na biso balingi mpena makambo échanger mais changement fo ebanda nano mpa na biso moko mpe ndeni biso tout tolingi changement ebele biso moko tolingi kochange te na basecteur ebele surtout na secteur public ya boire ya manger domaine nyonso ya l'état bato nyonso ya l'état batikala bechantier puis il réclame trop na l'état na trésor public bakonsenye yango oyo ezokota ya moke yango balingaka bango barécupere koto baza na bapoche na bango mosu ebele bafongola baza na bacompte privé tala ebele mbongo ya l'état ekendaka kaka kuna non donc bato bakomisa moyibi lokola eloko moko normal e bazosala yango soni bayokaka su te
Congolais yiba mninga les Congolais ba fongolé les biso otala ebo ma yibi ka yiba e. Mais c'est pas juste. Et puis ba sambela. Ba sambela ka makasi wana pena même bino kuna na libanda bandi kuna biso mingi ya diaspora bo sambela ka makasi beaucoup te bino mingi bana makambo ma bebele mais mona dimanche bana lo sambo yo na no mona te. Eza lo sambo ya hypocrisie. Eza lo sambo ki to côté. Ya moni soko ma appliquer pena bulingo ya Congolais ya ba Congolais, je pense que to kozala ini, to kozala sima ya mikano, to ko respecter o baza koloba, to bana ko banaliser te, to kanisa neti, to na mboka msu to kende ko créer. Po mingi ba sala ba illusion ba kenda ko fana libana même si mo ba libana ko préférer ba songa na mboka na bango. Ebele to solo la kat. La fona ya zonga Congo, la fona ya ko investir na Congo, la fona ya zo ba Congolais, la fona ça c'est ça. Mais mingi bokendaka kambia mingi tongo na be ba spectacle mususu de kwa kufi na Kinshasa za Congolais momoni ba kumbiye ba zoni sena ba ke kunde suna poto. Est-ce que ça avantage est-ce que na muto kufi na poto ba kitisi corne ba yeko kunda awa na muto kufi ba kumbi corne na e ba ke kunda na poto wana mona kana différence te parce que il y a dis-moi ça kufi na e auto bosala na yona lui n'est plus là. Pourquoi pas basala kango bongo, mais je pense que mingi bandi ko na biso bazaka na ba banda tellement ba changer ba nationalité te ba soupe ba préférer ka bazonga na bamboka na ba là c'est mieux parce que kunda na poto ça un problème. Mais là où je vois un peu moi façon les arabes bandi ko ba kufa wa ba botobi ba Congolais na ba komona makamyoso au moins un jour ndimi na ba encore na ye ba kumba ba ke no kunda na poto ah au moins na mutambo beta wa bela ki ba pesa ki mbongo te tant wa bela ki ba pesa ki mbongo te. Voilà, et donc on est ici la raté biso to komi na suka. Merci d'abord na Eli mutasali ke boza biso na banda kuna bino mama Angel Kuka donc to pesi mbote belé mama Yohan to pesi mbote belé mama Laurence to pesi mbote belé avec la watu mbakolesha venanga idi ngandu idi kalubi to pesi mbote belé place ozali to kobosana te yape Nicolas tabi mikolo yo papa pe misanga nano na pe misena ondeni na koka donc azalaki wana toujours ndenge zalaka. Merci na Rifeki Sombe, merci na Junior Kapaya, merci na ba Congolais, merci na ba o news tout baza toujours actuellement koka esprit patriotique et comme tabango bo banga te bo s'exprimer et bo lingambo kana bino za bino na ebike na vidéo koya na robeta masolo yo baza ya ba kabuya to robeta ya ba ennemi ya fachi to kubeta ya o ezole ka to kubeta to solola ba seti kikundi to kubeta ba petit politicien qui se fait grand ndeti ba chaika to kubeta ngo parce que to sali pour to beta ba solo mboka na biso to réfléchir pe ba côté to memalinu na côté to sobwaka likala ko lo batela bino batela mabota na bino to zala toujours ensemble mais bobo sa fragilité bolingo ya Congo na ya ba Congolais so communauté kondimate. Merci, bye bye.